Chers compatriotes, je vous salue tous au nom du Congo, au nom de Jésus-Christ. Nous avons suivi avec intérêt les théâtres Tutsi au Congo. Nous avons voté Faïlou. Qu'est-ce qu'on nous a présenté hier à minuit? C'est Félix Tshisekedi. Ça veut dire que le Congo va changer du chauffeur de taxi au livreur de pizza. Les Congolais sont partis voter Faïlou. Et pourquoi on donne la victoire à Tshisekedi? Kabila n'est pas le roi du Congo. Ce n'est pas lui qui nomme le président. Ce n'est pas Nanga qui nomme le président. Mais c'est les Congolais qui choisissent qui sera leur président. Alors nous avons assisté à cette cirque tout simplement parce que nous qui sommes de la diaspora, nous avons failli à notre objectif. Nous qui sommes de la diaspora, c'est nous qui devrions libérer ces pays. Vous avez vu, nous sommes allés aux élections plus de 3 fois. C'est Kabila qui nous nargue. C'est Kabila qui continue à tirer les ficelles. C'est Kabila qui continue à jouer avec les Congolais. Alors, Bandeko, Yamboka Mubimba, na pesibino losako na kombo ya Congo, na kombo ya Nzakomba. Na ebiete, baluba bazo sepela, ba Congo bazo lela, ezali stratégie ya Kabila na mutunaye omne ya me, Vital Kamerhe, basali géopolitique, ba monike, Shadar ya zuite, soki to pesi victoire, et pas ya Faïlou to baby, baka ko pesa na le plus faible. Na bisaki bino ki mikolo tout, ba transaction ya salama, Kabila na Tshisekedi bazako là les sikamoko ko préparer comment Kabila na Tshisekedi bakoki ko continuer ko diriger mboka. Alors bakene ko zwa Tshisekedi o azaki livreur ya ba pizza o atanga classe T o azama yele mukuse o abomisa papa na ye parce que tango ye bazo bimise président de la République basali bakor ni basali Kabila tikala na Congo, Kabila azala sénateur, Kabila va rendre hommage, Kabila même a comme représentant un Congo na ONU. Et na kati ya deal wana to na ba kati ya contrat na bango wana, Vital Kamerhe a la premier ministre, ba repese ministère à finance, ba repese ministère intérieur, ba repese défense, c'est-à-dire ba Rwandais, ba tikali kaka ko konzabiso, ye Félix a la président lokola pasteur Bizimungu azalaka l'air Kagame, atiaka, c'est-à-dire azaki pasteur, azaki président à titre, il dirigeait rien, il voyait rien. Ndenge moko mutuna bango oyo azana premier ministre batia premier ministre Tibala, azaka premier ministre étiquette, il connaît rien, il dirige rien, il contrôle rien. Donc makambo ezo sa manamboka na biso faute ya liboso to blâmer za biso ba combattant en poto. Ba combattant en poto to komisa ki combat, place à succès, place à kobala, place à kofingana, au lieu to ça la cotisation ya kozala bo moko ndenge Mobutu atika biso tatabo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko to sangana to zala bo moko to zala na mbongo na biso pour na kosala la rébellion parce que Kabila yaki na minduki soki minduki te akolongwa te bino bomoni 18 ans durant ndenge ni amener biso na bateau na ba politiciens oyo ba corrompu. Alors eloko ni tokosala premièrement tozo senga na viengwanda akanga munoko na ya lo baselo remonter parce que yepé a moko ya bateau Kabila utilisé pour distraire biso parce que viengwanda na ba révélation na ba connaissance anango il a fallu azwa minduki akino libérer mboka. Deuxièmement, Maman Justine Kassavubu, arrête avec ton histoire ya présidence ya diaspora parce que tu nous fous la merde. Soko zaki présidente ya diaspora solo na ngonga oyo okosenga renfort signer d'accord na bamboko eza pembeni ya Congo to kino libérer mboka. Donc na diaspora to na présidente. Troisièmement, nazo senga na ba congolais nyonso ya souche nyonso à partir à lelo. Ngai Proverbe 30-30, le messager de la bonne nouvelle. O bobenga na kombo Amiral Tambo, bamso babenganga Aburangando. Lelo oyo étant que pasteur na bandi rébellion. Nazo komela homme office awa nazo komela parlement ya mboka oyo pour nous savons que non. Biso tozana posa ya kotikalaka na Angleterre libelate tozana posa tozonga na mboka soki nga na zui pouvoir Congo ekokoma pays ya koloba anglais et mboka na biso social ekozonga bana kenda classe ofele babano futa na Kinshasa nde bafutaka na poto
banda ko ils ofele be étudiant tout dans la véhicule pe ba bourse et ba donc créer ba société belé ba musicien lokola ba Kofi ba Wera ba Jibe ba Patrice bango nyonso ba l'exatana bango na boloko parce que ba aider opposition te me ba aider ba criminel ba pied mboka ba tout ba travailler ki na Kabila banda Kabila le père ti lelo ba politicien nyonso oyo ba jouer rôle ya Kabila ba okena boloko pe ba misusu ba rolia singa na kingo. Donc voilà projet à société à moi. Nazo senga na mwana nyonso to a poto oyo aliko rejoindre biso ngai nazali président ya mouvement babengi Front pour la libération totale du Congo. À partir de là, to bandi kokota maki mutu nyonso to aza na motema malamu mutu nyonso to alingi Congo à rejoindre biso abenganga na 0044 79 400 86 278 na bandeli 0044 79 400 86 278 eza numéro nanga pesa WhatsApp nanga to sali ba vidéo ebele to fingani trop na ngonga oyo il faut te libérer mboka to comprendre que avec batloko ba Félix Tshisekedi avec batloko la IDPS batloko ba Palou batloko la ba parti union surtout oyo et alimentaire qui peut perdre ezali ba parti moko oyo ba ye kolika koboma congolais bazata na souci ya social à congolais te congolais azo kufa ni colonioso congolais azo lela tant on va voter Félix Tshisekedi c'est-à-dire continuité ya buzoba ya ba crime ya ba rwandais ya koyiba ba kitana biso continuer l'homme à abattre awa ezali bongo mutu aza na sida mutu aza incivique mutu abalaka basi bato abandaki na mwasi ya Jibe Mpiana akomisiko na mwasi ya Mai Kalambai mutu na kombo ya Vital Kamerhe c'est lui l'homme à battre parce que akendeki et pas Félix Tshisekedi pour na ko convaincre ye andima ko salela ba rwandais bomoni preuve mutu ba votaki za Fayulu mais ba bimisi Félix Tshisekedi. Alors na bande ko na biso no surtout Kasai na kosenga na bino bozala ba patriote botika tribalisme botika ko ndima ko sepela parce que Tshisekedi a ko salela Congo te a ko sala bongo muumbu ya ba rwandais na Chairman Bemba na bande ko nyo surtout oyo ya président Vital président qui ça président Martin Fayulu na koyeb sabine le romoko Martin Fayulu c'est le président du Congo. Chairman Bemba sala oyo ko sala oyebi lo oyo ko sala soki faut ko minduki to minduki poto bengana ba rwandais. Je crois que to tika ba vidéo ebele to kota na résistance parce que na Libye na Afrique du Nord kuna eza na Tunisie bato ba liberaki mboka ezalaki bongo bato diaspora ba s'organiser ki ba libérer mboka ba biso diaspora mingi bakoma ba journaliste mingi bakoma ba Twitter mingi bakoma ba corrompu ko finga ko chola to aso na tama ko finga te to komi na tama ko agir parce que le Congo a besoin de nous. Rejoignez-nous, benga biso, assistez biso, sambela pour na biso. Je crois nazo et rédiger lettre dans parlement pour nous dire que biso front pour la libération totale du Congo to c'est na main ya ba anglais ba signer contrat na biso ba congolais nyoso ba na oposa to couper ça bango mais en contrepartie to bongisa mboka socialisation na mboka bekolo ezala ba société ezala congolais alia 3 fois ndaza olia pe ba bar nyoso ekanga na ba église lokuta ekanga awa lisusu bomoni ke nanga azali église de réveil au lieu appeler sa justice à rendre justice ya urne vérité des urnes mais à tricher à landi makambo Kabila ebisi nananga nakankenza na Sonika Futa na Léopold Mutombo ba oyo batiaki président Seni boko deal na peuple na kanda peuple nzambe aza na contrôle à Congo nzambe akobeni Congo Lumumba lobaki tôt ou tard les Congolais se lèveront pour combattre et anéantir les ennemis intérieurs et extérieurs du Congo. Ngongango ekonki ndenge ba Congo balobaka ntango ifweni nzambe aza na bomoy Yesu Christ aza nzambe nzambe ale moloto azala roi Congo. Le Congo sera libéré. Merci.